moko pa koki kosala par rapport à l'emsou ya moninga mosusu. Parce que communiquer au bacheli biso na internet. Communiquer na eluki problème. Et d'ailleurs notre moni lelo comme on a que tout autour ya sert na biso si là na kise ba tout so tout il y a des idiots. OK mais là on a ko fani nan. On va nous résoudre dans ça. Mutu ba ça. Mutu on a qui m'a peine belé. Mais Mutu aza bonné. Ah, moi ne mo bi ma peine belé. Sert na biso pe akambe la vie. Trop c'est trop mal belé ba no c'est belé que maman no ça va pas compliquer. Yé mo tata moi c'est tout. Les enfoutiments. Comment les dire les enfoutiments? Pour moi j'avais que on a pas deux personnes bazali. Bango pas na bango, ma foule à grand pépé. Ton papa Masumu, ton démarra pour tout faire, papa Massasi. Mon tout ta porté la mission d'autorité morale, ton démarrer bon quand yo collaborateur aller ya ko so kitawa, o vanda. O miyoka, ninga biso to so miyoka bien. Ba démarrer collaborateur. La mission Max, moi na ko so kitawa vanda. Est-ce que vous voyez que vous avez serre na biso na danger? Ce que vous faites, vous avez siliki. Je suis papa pour une famille Bota. Quelque part, mais par correspondance, je dois être aussi papa pour nous, papa. Vraiment. Hein? Nous sommes le monde qui a ce concert avec le gouvernement. Pour qui m'a été maire? Non, non, c'est pas général. Non, pas général. Non, Moutou Azam, comment dit Moutou Azam pour Mama B? Pour Mama B, c'est la ligne. Pour ce que Azali Sangana va Ninga, n'est pas que tout par un virus. Avaena, maman, n'a pas. C'est sûr, pas. Quand on dit que Moutou a bimisi fiche, c'est que ça, maman, maman, n'a pas dit. Ça lui ça fiche pour qui mais ça maman ba bien non non tant mutakini tant ça les lots avoir ça les lots il faut on a ça ayoka pata kuna nani. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kometox, l'essentiel de la presse. Papa Kouloutou, ya famille Bota Mobimba, shalom, shalom, shalom. Voilà, votre papa Kouloutou est là. Merci beaucoup. Nabino, tout vos autres Nabiso, na Active Finale Télévision, pour continuer toujours, continuer abonnement Nabino. Pour continuer toujours à partager aux vidéos sur WhatsApp, dîner la mouninga. Tika égoïsme. Aux sur Facebook, dîner la mouninga. Ayoka. Parce que Aweza toujours famille Bota. Awa Moussenzi Azali. Na Active Finale Télévision. Donc Aweza exclusivité mondiale. Famille Bota. Et papa Kouloutou, Azali wana doit bandeko basa monter. Na mona héritier Ibula. Donc c'est la famille Bota. Il faut remettre à tout le monde. Nzambe a-t-il de la mission autorité morale beaucoup. Nan tout le monde a mis peine na yété. Retour dans ma papa pour point le bibo parce qu'il a valorisé moi na moi si. Azali maman. Il y a un moni parmi les 50 femmes. Azana Kati. Pour les lobes influencés. Bana basi na misala malamu. Bao badenga ka epekero bino komona ka nani aza mama livi lembe kabila bakopera ka ya maramu po ete mama livi lembe kabila aza modèle. Voilà, merci beaucoup na bino tout bolandanga, merci beaucoup en tout cas nazo sepela na bino nazo mona ba commentaire. Merci na ba open nazo tanga te ko limisa. En tout cas moi musale zo de kebele penanga i papa ko na bino. Donc famille Bota kaka ndenge mikolo nazo ebisa donc mot d'ordre ezali dans la film. Soki olingaka Belleville makasi, olingaka Belleville ya solo, dans la film. Avant otala makambo nyonso, eza na réseaux sociaux. Avant otala information ligne, tala na Belleville. Parce que ya motu ezali kolanda ba film ya Belleville ezali
moyen moko ya ko soutenir ye ya ko pesa ye makasi film na biso l'étartif je crois bien l'autre ezaki 6e épisode lelo ndenge nazoloba bino moko ya lelo 7e épisode ezokota l'étartif je crois bien maman mema biso na Google toke peut consulter Google le tartif donc tartif elingi koloba nini bozwaki biyano na bino parce que Belvi Kandi azali mwana mwasi oyo aluka avaloriser musala na ye asala théorie na pratique donc c'est un peu ça on a film maintenant les tartifs ça toujours na Bella production et puis na Belvi TV bon continuer ko partager dans la film otala nanu papa kulutu libosote dans la film otala nanu kingani libosote dans la film parce que tu sentis la charité même ordonnée commence par soi-même. Il faut que tu aies une belle vie. Parce que quand on a parlé de la fan, on a dit sur les lots. On a dit Jerry Cometos, papa Koulout, on a Clarisse Plasma, on a Darling Love, on a Sam Monter. Oui, on a pas fan de la belle vie. On a pas fan de la vie. Mais on a dit pour la Bolino, tu as la serre dans les biens. Donc, pour partager film, pour consommer film, 6e épisode, je crois bien que c'est parce que l'échec, ils n'ont pas l'épisode de famille du l'échec, ils n'ont pas la belle vie qualité. Donc, partager autant de films, partager dans la communauté. Aux une dame, au tien na TikTok, aux une dame, au tien na page. C'est ça, et ça dit moyen il y a possibilité, serre dans le belle vie, Kandi, outil de l'écriture, Maman Koma Koma, Maman Morode, Maman Araïkoshi, Maman Tchicha Tchicha Tcha. Voilà. Je crois bien, à votre solo là, Maman Italia va te solo, ma serre dans le belle vie, Kandi, promotion, et puis Maman Morode, il y a parti, c'est romain. Tika Lelo, Nami de la tolo démarche au salaki au tolobaka à chaque fois théâtre le plus faut le na ma fina poto comme on a battu ya valeur le papa Kouloutu wa fani na plateau affinité et surtout famille bota ngana ko bisa bino pour la sabiso teke botala ka biso pour ma finga parce que les hommes mission on a ça na posa etala maka au-delà de tout autre la film ma Belvi ceux qui aussi sur la film ma Belvi il faut monter la papa Kouloutu ao na active finale télévision même ya dinga ya Pitbull de Belvi Clarisse Plasma otali ka pona nini ma finga ezati ceux qui vont comme kola qui s'habillent otala biso makasi parce que les hommes bino ba fanatique ya Belvi Kandi to ba fanatique o otala biso bino pe batu mususu ko pele lo soki to bitoka bula mabunga to memisa mutu na mutu nkolo na ye to ko memisa na pe ba nkolo biso no soki parce que comment mutu aleka fini mama muninga comment mutu aleka fini mwana muninga afini baboti ya muninga yo bengi no lobi na ye antuko kenaki na ye benangie kende western soit $200 obi ta mo pese $200 wana obi no bia ko calculer ma finga ni soit ko finga parce que vous encouragez bêtises. Alors, famille Bota, bino bona sa biso teke, botala ba Kouloutu pa finga ka bien. Botala ka Kingani pa finga ka bien. Non, botala ba Kouloutu pa lo ba solo, asaka promotion Belvi, soki ba fingi Belvi. Aye on a pona ko laver bo sotora nyo soto ba ndeko nyo sotora ba lo ba lukuta même koko sele makambo. Na ye on a pona ko laver parce que ngai na pima boye parce que na soda oh, militaire bien formé, soldat au bout de quoi un parachute à putain de l'hélicoptère. Je me dis, ma pas maté. Si on y a qui va, oh, tu sais, ma belle vie, n'a rien. Mais n'a rien, si on a fait un recadrer, pas mal intentionné, par exemple, Internet. Au moins, on a un colo, à l'équipe 34 ans, à ça la chaîne, moi, à finir à mon nina, et moi, si on va sans ans, oh là là, on a climatisé, à foutre, à travailler. Mais il y a un autre qui a climatisé, vanateur et silipe mafuta, olai na mulunge. Mais à ce moment-là, on a à l'équipe nana et na bon. Donc ça, bondoki.
C'est la sorcellerie à ciel ouvert. Donc, tout côté ça respect. Famille bota la biso pona mafinga ke. Bota la biso pona critique. Oui. Ba koki ko critiquer ma bête. Ngai pe na koki ko critiquer ndeko na ngasila. Mais et non que ba insulte wana komi ma bête. Wana za sous théâtre te, wana komi likamusu subonu ke na moko. Voilà, tant que ba boye na bota la. Démarche biso to salaki ya kimie kota. Mais lelo epelisi moto nini parce que bon papa kunu tu yoso pa makambo wana est-ce que ça makambo na bino te fona beta tolo biso sala démarche to loba ke c'est na biso sila ozo mona te que dia entouré par des zombies et des cannibales comment batu mabaya kaka ko finga ko batala ma et surtout ba chaîne bango lelo tout ba komi monétiser na kombo na yo et toi tu es là au tala bango ka mouye parce que finga ndeko na yo et to sala démarche on a lelo to vandika mon porte fongwami bacheli biso papier oyo ya toto pour la cinéma ya komo to matisa cinéma ya komo so papier on a nous qui problème ne sko place ni sko na yesko ko va na bandi bina a pomo na ke lelo papier wana bache wana onde bona biso ache wana na ebite lelo parce que nga bato baso benga nga na rappel moto na kata bato baso benga ba di masila e mo de muta ezaki autorisation na yete eza mutu ba travailler na collaboration de muta publier yango na boyité so ni ba travailler en collaboration so ki moko za na mo a dire musu ba za na mo a dire to muninga moko za na empêchement moko pa oki ko sala par rapport à l'emsou ya muninga mususu siko communiquer au bacheli biso na internet communiquer avec nous qui problème et d'ailleurs notre monde il est comme on a que tout autour il y a certes biso aussi là na kizé batuno sur côté il y a des idiots des fous en costume et des zombies on les a et sa qualification beaucoup tout n'a pas papa tout le niveau comment mutu ba travailler en collaboration na mami na bino na mams na bino ache information bon information na bino botelemi na ngopona nini botelemi na ngopo bomonique ba chaîne na bino ekotala maté po bino ba chaîne na bino etala makaka tango bofingela ba ser na biso sila bato ni ba chaîne na bino etala soki bosali analyse promotion ba film lelo ba film ya ser na biso ezotala mapena soute ko se le disent tala lelo pena grand artiste congolaise le quoi sert na biso sila lelo ba film ne zotala madisu soute akomi ko kabola ba nombre de vina batu ya mafinga c'est pas normal ngadi kamwe pesi na nzoto malili bakomi ko tala batu mafinga makasi ke autorité morale charge wana surtout na ko tika mo pa nani na ko tika mo pa babako parce que bino babako bo ba ta sentiment ya maman na route avec sa famille bota la biso muke bota la de belle vie belé pourquoi bino bota la autorité morale na bino muke et puis pourquoi sota la maté bolemi asili ou comment voilà aga na ba vérité bino ba ko pembe ana so beta pembe na droit chemin na sangisi pembe na droit chemin na éviter sur ko pesa ni sikoyo babandi ko finga ndeko na biso oya bidlia ki yango entre guillemets babandi ko finga ndeko na biso collaborateur ya ser na biso sika babandi ko finga il y a des émissions ba fingi siko lelo na che mukili communauté internationale témoin communauté congolaise témoin lelo na batu ya Belvi na batu ya Sila qu'on se le dise en face comme ça ba nani ba finga ka batu benza parce que bo fingi na collaborateur eh président lombe ko finga me ko collaborateur wala ba mo ba lobi en bongo to démarra ko to papa masumu to démarra ko to ver papa masasi mutu ko ta botela biso autorité morale to démarrer bo ka yo collaborateur ale ya ko so kitawa o vanda o miliyoka ninga biso to so miliyoka bien ba démarrer collaborateur si ko ta ba démarrer collaborateur soit disant que information wana ba solo la ki amote soit disant bango ngana so ba makambo bango ba oloba bango pona bango ba monique mams ba solo la ki information te ba beta ngo bango ba siliki mams azana idée la te bango ba ninga kotika mams
focus tofingeleke bato focus tofingelake bato focus tofingelake bato donc bango batikali kaka na contexte wana ok ndeko na biso mpe nayebi na ngambo ndeko na biso collaborateur ndeko na biso collaborateur au-delà de tout azotala amoni ke lelo artiste autaki likolo makasi artiste akobamba na boye ndenge nini ndeko nanga tika nayebisa yo awa nazoloba si uteke etake pa kulutu awa nazoloba ke moto aza na souci ya théâtre navandi na kati ya théâtre napaseki bo jeunesse nanga na théâtre lelo to se voile bafase te ser na biso sila auti likolo bagare ezalaki makasi kote azotalama kote Bellevue azotalama mais lelo yo ser na biso a perdre octave a perdre visibilité ya bafilme na ye a perdre na bandeko na ye ya théâtre o batournaka ebele tel ke nakotanga lelo bakombo mpo na nini bandeko na basinika grâce ya bazombi na bacarnibal na bamito baza na tout autour ya ser na biso sila lelo yo ser na biso aza so akominio na bakominie ebele te tala SB ndenge lelo bato lokola bamama to bakojoue sukuna te bato lokola ser nanga milo moto asalaki na joue première nzoting na 2004 moto asalaka casting ser na biso milo akojoue sukuna te baza ebele lelo ser na biso lelo ekomi lokola Bellevue azopekisa bato bakende kojoue mpa na ye te ok bato baza na poto bakoni mama na bao bana Kinshasa basi mikolo bazwa musala bazala na baproblème ya bajeter bazala na problème bazala ba 34 ans na babali te bazwa kofinga moninga mwasi na tete lelo tani bakaboni ser na biso na baser na bandeko nyonso oyo bifale bafigiraka na bafilme siko quelque part mato pasaki na mwa bato na ye bandeko tale na SB ser na biso milo pasaki na bato banotale na SB eza mpe ndemo lelo na Bellevue kandi soki amesaka bolingo wana amonaka ke surtout on ne chance pas l'équipe qui gagne Bellevue so batie équipe mo na filme équipe wana ebeti film etalami je ne pense pas que lokwa bino film etalaki bopema nanu batia na oyo non mais lelo bofini collaborateur ya Mams na bino c'est vraiment trop triste hein, de voir des choses comme ça, de telles choses comme ça na communauté na biso ba maman moko boye batata moko wana poto ba mama osasa bango ba famille na bino bolinga kotinda te mais bino ozo faire propulser ma finga ba ko finga Bellevue bolo ba kieza malamu lelo siko ba fingi ndeko wana siko ba fingi ndeko wana po libon ndeko wana albi vérité ndeko wana première formation la pamba te po ser na biso uti likolo abambani to solo lango pembe to solo lango droit chemin lelo siko atala bitoke na bakantini wapi tika na koma moto wana soki ezalaki consentiment ya ndeko na biso Mams te mais il faut vous traiter dans la mienne mais malgré tout il y a sa petite information dans les réseaux sociaux mais mon qui vous filme et puis vous on dit tala ma communicateur na ma communicatrice il y a ser na biso Mams bueno vous sorti mo vanda est-ce que vous voyez que vous tia ser na biso na danger so bo fingi mutu wana siliki eri yango bo papa Kulutu albagite je suis papa Kulutu de famille Bota quelque part par correspondance je dois être aussi papa Kulutu et papa Kou parce que par mi balé na ba chaque fois Bellevue aza ini na biso na Congo ici le péché azali Messi Johnson c'est un biso so kaza mama passe par rapport à âge wana na éviter mais baza ba patrimoine na biso faut protéger bango siko lelo bino to bo finga mutu na so asiliki abibela ke lelo libera nani a perdre nani a gagner botimba et puis c'est lui le technicien ataka la technicien te ngamo na technicien mutu a filmer na adu za technicien ba technicien donc on va que bangonde ba sala quand même ba journaliste technicien ça dit concept d'émission na émission journaliste émission ba mais ya tika ni héros dans l'homme alors mutu ko ni ngo finga e madi mama on a roba kité aza technicien aza ba moyen nyos etali dino o pe na lobby na souci ya ndeko na biso bo ni ngo nuirie parce que moi chéri papa Kulutu ko na pembe na Bellevue pour na nuirie te na kabole na batute na ngeba problème na batute mais bino boya na vie ya ndeko na biso Mams
ya kokabola ye na bato tala résultat yango lelo moto asuka botikalaki ne ye yo. Alors lelo na sisi émission oyo émission oyo bato bakoloba soki osali un faut osalaka nde oyo eza un lelo naye kotalisa bato lelo totelemisa Belvi boyo totelemisa ser na biso Mams nani oyo abandaki koboya mafinga kala asali mpe démarche ya bien lelo makambo ekoma boye omoni sikoyo résultat ngo lelo pasteur de la foi esika vandi abi démarche mosalaki esimbi par rapport à nini nga mpe natingama ja na makambo pasteur de la foi alobaki nakomi kotindika ngo nakomi koyebisa bango lelo résultat nango yango oma comprendre Kinshasa mégaphone elobaka nango partout efuti autorisation te donc kongo ezala bongo po eskize biso po badésagrément surtout mo bamakelele tozala pour voilà nakomi na suka émission ya mibale ezoya bato botulinga papa kulutu émission bosali na jetem tozela deuxième partie nango ezoya émission bazokanela ba mibali ya famille bota bozala mayele nalobaki soki mutu abengi ya kozwa koli keba mwana mwasi keba wala mpe deuxième version nango ezoya donc oyo nalingaki naloba yango wana Belvi kandi lelo nga nakolobaki aza mwana nzambe omoni lelo bitumba nyonso babundisaki Belvi tala résultat nango yango oyo résultat nango yango oyo lelo bandeko na biso bacommunicateur bacommunicatrice bakomi kofinga moto ya valeur oyo lelo sikoyo bino bofinga bato nyonso Belvi apesa idée po chaîne po basala chaîne bofinga ye moto akota na groupe asala chaîne bofingi ye ogiste bozaba nani. Allez, merci beaucoup na bino tout le monde biso na Actif Final Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup na mamita na famille Bota toujours depuis Belgique. Merci beaucoup na maman Fifi Mabuta depuis États-Unis. Merci beaucoup na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Famille Bota Bamote Noël. Merci beaucoup na maman Esther depuis Égypte. Bamote Noël. Merci beaucoup la maman chérie à moi si famille Bota ya Londres, Italie, France, Belgique, Calamité, Bozo Eloko Boboboy, la maman chérie Kadim Tayebi, Bozo à surprise. Merci beaucoup na maman José Lusadoussou, Bamote Noébélé, maman José Lusadoussou, Bamote Noébélé, famille Bota Mobimba, votre papa Koumutou est là, je vais défendre ma sœur Belvi Kambi Poutine l'écriture. Et puis merci beaucoup. M. Dans le bar M, Nathalie Konto, Asaka M. Merci beaucoup la réalisation et le montage à A12 mon ami. Nous doit soit du plus grand roi à la taille 36. Donc merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et maman Mamicho depuis Monaco, il y a tous les années Koto. Maman Mamicho depuis Monaco, je te salue ma sœur. Merci beaucoup. Famille Bota aussi ici. Shalom. Landa film, à 15h et quelques, 7e épisode. Voilà, merci. Bye bye.